province du Congo central. Bienvenue aussi dans votre émission que vous aimez tant. Sikawapi, tu es découvrir lelo ezali Pompozo. Pompozo et tongama na neni to moni yango ezami bale awa. To komeka un peu ko za bazaka na point o ba meka un peu ko expliquer biso. Pourquoi ba pont mi balé wapi o esala mingi wapi o esala raté et puis ba avantage ya pont oyo ba tonga pont ya munene ya neni ya mukia neni et pourquoi ba préféra ba tonga pont ya munene et puis ya mukie to monaka esala lisusu te habituellement. Et juste vous rappeler que entrée Otozali c'est l'entrée principale ya ville de Matadi ndele zala ka moko awa ya ko bimelana ya ko kotela donc entrée ya Matadi et bandi awa na oezali Pompozo. Donc merci parce que tozolanda muke tozobe bat bazara na coin o ba expliquer biso très bien. Déjà là vous voyez tozali awa penda na oezali Pompozo. Pompozo oezali entrée principale ya ville ya Matadi ce que uti Kinshasa entrée zaka moko. Tu dois d'abord passer par ces ponts, c'est le Pompozo. Et sorti peza kaka moko awa. Soko uti bamboka oeza penda na Katikuna olingo kende Kinshasa sorti ezaka pe kaka moko awa na Pompozo. Tomoni ba pont oyo eza mibale. Tomoni moko ya munene moko ya mukie. Toyebite. Eloni esalake ba pont ezala mibale. Et nous allons prendre les avis ya bandeko bazaka na coin oyo na pont oyo. To meka un peu ko solana bango du soleil à pont oyo parce que Rebecca a voulu juste vous faire découvrir la province du Congo central. Déjà, ça commence déjà à partir de ces ponts et vous allez aussi découvrir beaucoup de choses. Mais déjà, pour aujourd'hui, nous allons prendre, je sais pas, Papa Nabisoawa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé, ça va? Tomoni awa na kati ya Pompozo. Mais quand vous savez matadien, to les kara no sala no ba faire koto. Non, on va vraiment ça matadien, na botami awa. Pe na vendiga aux environs ya koto kana vandi koto. Mais matadien faut ba téléspectateurs au bazolando na Kinshasa, ba matadien po bazana kin, bazana bezo pe ça va peu mbote mo na munora matadia wa. Bon, muke matadien mais pe ça mbote mingi na bampanya munyoso na Kinshasa ba matadien. Ando muke vraiment na matadi mais butu na Kinkanda. Mvanda me butu na Kinkanda, mo vanda na nord mais pour le moment muke na Mpozo place mutunga ka place ya munu mos. Ok, voilà, donc mekou nga fait le ba on muke mekou muke ya ki affaire na moi na Matadi. Donc moi na Matadi mais quand peut ko bisa biso to moni awa pont munene batonga awa Pompozo. Banda neni ni pont oyo ezaka construit. Donc changement ya pont oyo to moni pont ya muke pont ya munene. Ezaka na neni to mona baya bandeko na biso baya batongela biso pont oyo. Bon, pont oyo ndenge bako babando babanda ane babanda kango presque ba identifier que on yo c'est ça la tableau place wana maketu na ko ba subana été mais presque utilisation presque banda qui presque ba 2010 comme ça et banda qui ba 2010 comme ça. Pont oyo to un avantage nango tout d'abord na pont anana oyo to comme même et ça la 3 bandes des au monde 3 bandes ça mais pont ya kala to zaki na pont ya kala ndenge na pont ya kala il faut oser la nano avant le gatimu tuka moko ko bima na pont bon kota mais pour le moment qui parasute même ata 3 minutes que les kalango pas de problème pour lourd les kalango les pas de problème kuna to zaki na difficulté faut tant mutu que zo kota wala faut oser na ti moko bima ko bongo kota et puis pont la paix et vieillir. En tout cas, pour on vieillir. Mais en tout cas, tout ce monde en tout cas, il y a trop un bagage de développement millier à Kotoyo. Il y a tout d'abord un bagage de développement millier pour dans Koto en tout cas millier comme développé. Mais et là comment kaka to souhaiter mingi et minda oyo et sur kaka il faut virage on faut continuer parce que ça entrer ba mi continue bazuya tout ça baba pa bazuya mais minda oyo suka kaka na niveau oyo kaka. Faut continuer et puis pont oyo ngala zo kama mingi ndenge bazoko light sango molili pona nini ndenge bazozula pont maréchal wana ezaka éclairé o pe faut ezaka éclairé parce que ba paya bazokota bazobima isa entrée sortie. Si on comprend bien Nabutu a appelé la ramolili Nabutu ezaka molili malgré beauté na ngonde zabo malgré beauté ndé bosomo na moi boye mais comme de le stage Nabutu faut mona ba kati courant au moins courant bazon sorti 23h. Tandis que c'est pont aux gens baba compte belé bazo kota côté za molili donc vraiment faut minda et continuer qu'on a dit jusqu'à présent bazo bo mabatu qu'on bazo boa qu'on parce que molili eza kota na ma zone wana zo mona wana na biso zo zone wana ba mitukezo le ka kota na kuna molili donc mais
Minda automoni awa eza plus mindo esaka na ba panneau solaire ezo senga courant te ezo senga ce qui peut intervention nationale te juste ba panneau solaire non ezalaki nango ba panneau solaire ba ko longola ngo siko comme système ya courant ba longola ba panneau solaire de ce côté boza de l'estage na minda ngo pe ekufi alors eza beauté ya millier tala ndenge mitu ko zoleka tala beauté ya pondenge ezali kabila ndenge sali el pona ye vraiment kitoko anto mtu wana photo festin na yeloko ya sali mais tandis que millier na ko ne pona ezola la molili vraiment eza esengote. Oui, à part peut-être des avantages au Tangel Bisso, voilà. Population ya coin oyo, trafic nini misala nini basalaka oyo contribution ya pomper et sungara bango pe ba réaliser ba misala na ba. Bon, ndengeza awa tout d'abord c'est un pont au côté carrière eza côté ya sable, carrière eza sable côté en tout cas peut ba construction bazo tunga sable bazo on a c'est un pont côté c'est ya mai. Nous sommes na piro eza kuna mai sable bazo ka partie ya kuna. Yango ne bazo mo sus pour na ko contribuer ba construction. Et ça, là, on peut moins bien. Ok, et message ni nyokoloba na bandeko bazolanda yo na oezali bamboka ebele na Amérique, Europe, Asie, Océanie na Kinshasa pe. Okwebisa bango nini esengo na weza nini komona penza équipe ya munene ya Info 16 eye penza awa na ville province ya Matadi pona ko luka bino pona ko solana oezali coin na bino. Okwebisa bango nini bandeko bazolanda biso. Vraiment la sepeli makase na ndenge boye eza pema pe boye bien po bozo rapper ba image pe bande ko la pe ba monaka kuna ndenge ni parce que bozo tala boye pendant la journée bozo mona eza kitoko mais na butu okuta molili na sepeli na ndenge bosi ba image tout batele ki Congo ve mais c'est la mingi na mutidi mais muza baka ba image en tout cas muzo la vraiment play beno monaka yake ve be meluta kaka la muini be metala. Il faut que vous la paix, vous voulez dire que Bampang est venu à côté, ni façon kuna, ni façon quoi, ni façon là, ni avantage, ni kuna, c'est la beno. Donc il y a un éclairage, faut pas continuer éclairage, mais sur on a me côté, moi qui est pas oui, puis ça l'empipe, faut lumière, faut voir ndaka. En tout cas, mais c'est pas la mingi la beno, mais vous avez pas image, mais en tout cas, mais pesa ba mbote ya ba mingi, place ba est vraiment, mais c'est pas la mingi. Bana kine ba mepesa be ba mbote mingi beno kele na ba continent nyoso ya inti ya wina Asie Amérique Océanie bana Matadi mepesa beno ba mbote mingi betka na continuer koza ba vie ya bande ko mususu o pe ba lekaka na pont oyo to koza bango penda moko ba meka pe pour pesa biso pe ba point de vue na bango na o ezali pont oyo pont pozo na mbite to katisa tozwa ndeko na biso moko awa. Merci beaucoup. Toko kozonde kona biso awa. Ce qui peut akolinga to solana ye. Bonjour papa. Bonjour, merci. Oui, oezali oza en direct il y a oezali chaîne na biso Info 16. Okay. Mais quand peut ko ebisa biso to e a ko visiter oezali Pompozo. Pompozo oyo. Yo vanda ka koto yo to za no mulekinzela. Bon merci effectivement la vente à côté nasi bo remarquer nazana lipa passer que nazobetaka mo tour kaka donc la vente à côté ya mpanza pont juste ka na ngambo wana esika na vanda. Oui et le roni ne sala que pont ya mukie et sala la lisusu te bato ba ko utiliser pont ya munene o. Bon normalement il y a de cela à peu près 7 ans passés 7 ans 6 ans passés tango bato ba ko remarquer que pont oya kala et comment qui vraiment na et résistance des matériaux donc c'est souvent valable pour ne supporter charge à poids lourd et on a kondi amboka ba ko se décider ba ça la pont oyo pe ba profiter ka pe pour inauguration ba transformer minene utaki poto il fallait kendekin ya on batala ki poids oya nini on a sur mi ko le kana pour on a calé la bien il aurait fallu ba créer deuxième nini oyo ya pont oya sika oyo. Mais depuis ba créer ngo pont wana ezala toujours en fonction to kuna ba mi tout que les sociétés comme plus que les kakoto. Bon koto juste eza uniquement mingi poids lourd mais côté kuna ba minibus et les karana ba taxi les karana ngo mais vraiment plus fréquenté mais mingi ezala réservé car pour na ba bus amiki awande pour na ba poids lourd kuna bus minene ba pekisa ki pa ba autorité yango ba tchaki panneau wana sotali panneau na ba komi excepté minibus voiture et moto. Donc vraiment quand les campagnes sur l'équipe a kangi les infractions. Mais mutu ko ezoleka wana na ebite yango eza mutu kamnene te to po eza na kilote yango ezoleka. Na si ozomona eza ben civique tala bazo ba mabanga donc bazo mona panneau ezali mais tellement
bato misusu bayebi kotanga te, ils ne comprennent pas, donc il faudrait kaka soki bafrappe sanction mo wende peut-être bazwama ele, mais tellement basanction eza te yango wana moyi bao se comporter de la sorte. Ok, merci beaucoup. Yo ozalaka na coin oyo meka mpe koyebisa biso banda batonga pont oyo bino bato ya koto oyo esunga bino na nini? Bon, merci. Banda batonga pont oyo biso bato ya koto oyo soki nakoloba esunga biso ka uniquement kaka mpona évacuation ya biloko na sozo utamatadi na port pone kende facilement na direction ya Kinshasa pe bato bazouta pe kinde bazokota boye bazokota na facilité par rapport ndenge ezalaki liboso kuna ezalaki vraiment bambouteillage bokomona mituka etandami ebele mais eloko moko to déplorable biso bato za koto mpona kaka éclairage. Mais quand on peut mettre la solo à n'importe où, tu as des komoko ameki penza koloba pe kolela mingi ke pont o kitoko na ngoto mona na moyi be na bouteuse à kitoko côté. Mais quand on peut expliquer biso. Donc je vais dire ceci, au moni pont o eza juste une entrée à ville à Matadi parce que de l'autre côté tout ça na Songololo. Juste temps matika dodan o to kati bo to côté na ville ya Matadi. Sur ce tant que tu côté na ville à Matadi, normalement il faudrait qu'il y ait l'éclairage parce que tout ça na insécurité. Na se a pont mai o eza mai impose outi Angola. Ba maso mike koya ba benga ngo so ba pirogue wana mike ba infiltrer ba rebelle ba côté la partie ya wana mais chaque fois on a pas quoi côté vous allez toujours na molili. Or ba pont il fallait ça toujours éclairé mais ils ont dépendre na transformer bâti à transformer to benga ngo D5 on a ba délester ngo à chaque instant pendant que poste amener en pause ezali awa na 6 fédère na 6 fédère on a toujours na départ numéro 1 au basimba raté au pesa courant na soyo mais les gars côté pembeni ba ko pe ko zongo lokolo za pont ba pesi bongo courant uniquement ya pont mais molile ezala ka insécurité bazoboma batu na sa pont la police kolongo awa ti il faut que ne tikuna ne pembeni na voie na kota so ba benga ndo mo la police pendant que awa titi songolo boy la police ezate donc batu bazokufa ainsi de suite ça me quand peu koyebisa bango message moko oyo esala ke na bataille ya mikie ba ko résoudre oyo ezali problème ya lumière na pont oyo. Ok, merci. Nasir bato bazana kin bazola nangai précisément bakonzi o beda ba contribuer na pont oyo. Oui, précisément bakonzi na biso ya l'état ba contribuer pour na réussite à pont bakonzi ya biso pe ya SNEL o bato basara na SNEL bakonzi ya SNEL ba yebi que direction provinciale na bango ezali awa ba meka ko beta no moi c'était pour na ko valoriser eloko ezali vraiment bijou na biso na Matadi awa parce que ba payaso ba yemi ba kitara ba kanga ba photo mais au moins na butu molile insécurité bato bakomi ko kima yango bakonzi bijou na bino yango yo po bino moko bozongo en charge bo meka ko beta c'était pas bato baza koto na province ba meka ko landela soin ya pont awa côté propriété ba komba na bango chaque fois to mona mais côté éclairage surtout na sécurité ya bato baza leka insécurité ko makasi bo mikotala mais loko bolo bela direction provinciale na biso po mikolandela moi makambo wana elo nini elaksa kwa mwana Matadi po lobino lingala bande tisu. Bon naza vraiment matadien te naza kinois na yi côté pona cop kaka mais oyebi quand même kopesa mbote na Kikongo non na yebi mo kopesa mbote bon mbote lekaki mais au revoir na Kikongo kopesa bon au revoir Kikongo na kopesa ezaka bye yake Kikongo me yake Kikongo kaka ya fioti kaka muke tubaka mais ya ndam ya fioti kaka. Ok, merci beaucoup. Merci toujours continuer toujours koluka kaka kozwa ba information na o ezali pont oyo to moni penza bande ko na biso awa ba meka un peu ko expliquer biso o ezali pont oyo et en direct na o ezali info 16 za aussi si chaîne mobimba ya internet et outi Kinshasa et kota la bino awa bana Matadi to moni awa na pont oyo ozoleka ovandaka koto yo to ozoleka na oka. Bon o eza quartier nanga na yaka mingi koto donc presque chaque jour presque tomoni pont oyo na kitoko na ngonde za boye bino bato akoto yo quartier na yo lekaka mingi komona ndenge banda batonga pont oyo ti lelo esengo nini oyo bino bozalaka nango kaka chaque jour. Bon esengo eza kaka par rapport na pont oyo basala ya kala na ya lelo do esengo eza kaka mpona yango mais na oyo etali entretien comme tel vraiment ezalaka vraiment te po soki totali bien pont oyo ya oyebeka chaque jour entretien esalamaka mais oyo biso ya pont pozo oyo entretien vraiment ezalaka tantôt na mois 3 fois tantôt na mois 2 fois do yango ka regret ezalaka en plus éclairage public esuki pe kaka na niveau kaka ya pont ya pamba tandis que na pont oyebeka soko bandi banda na rond point RTNC ti okoma na au revoir Matadi ozo sentir que éclairage public ezali mais pourquoi pas que basala pe éclairage public na pont oyo ya pozo do regret zana no yango wana. Donc regret na bino bato kwa oyo ezali que lumière oyo esuki na pont
mais toki que lumière en open na butu et pe la raté apparemment ba jour mususu pe la raté mulile za makasi. Bon eza neti sous forme ya banda kundenge kura batindela biso ya ba délestage ndenge wana pe tokoma kosala constat na pont. Okomona ba jour mususu molili ba jour mususu okomona courant et monani. Donc tandis que tozana cabine mobimbeza proche awa direction o ezota la ville ya Matadi eza awa na pozo mais okotala mawa pona courant ya koto. Donc na butu okomona sentiment kaka na pont soko vire kaka awa soko zotambola na air tardif. Donc yo moko komi kotambola na ekenge parce que webite ke mabeni ne kokoy kokomela o liboso. Donc éclairage public il faut bazwa solution nango pona kokomisela biso yango ne fiske koleka barulage na liboso même bakokoma na si virage te mais etambola mwa muke pona ko faciliter population ya koto ba o bazana banda ku liboso bakoka kozonga na air nyonso balingi tu batena kikongo parce que betke na Matadi. OK yake ndinga beto po beteke bana Matadi faut beto tubaka mingi kikongo po dingala yake ndinga beto ve bon kaka faso beto menga to kutuba beteke na kati ya pont ya pozo. Donc il regrette ça mon beto population ya pozo betike na besoin bafumu ya ichi ya ekena kutuadisa beto na kati ya bwala ya beto ya Congo surtout na Congo central ba meka ku penser na ya imetadi la mambo metala éclairage public et puis na entretien ya kati ya pont ya beto samna nini population mekuma na mwa ba difficulté samuna kutambula na air tardif samuna tronçon ya éclairage public qui est élevé ya mesu kaka na niveau ya pont EDD éclairage public yango ke na pont ya ke kaka uniquement kaka ba jour en kaka ngemo na délestage net na ba inzo beto faso to meme sana kabubu courant basi courant ve albeto vraiment moi beteke vanda vraiment bien na kati ya kizunga beto ya pozo awa ya ke vraiment bien ve ba meka kutala diambo ina ya okavana. OK, merci beaucoup. OK. Voilà, donc toujours continuer kaka na oezali pont ya pozo. Bon remarquer hein moi mukie ki Congo ango Rebecca pe azomeka parce que dans la Congo central avec la permission de Epchi Image et avec la permission de Tonton Mwinga mobile ya sérieux makasi et déjà big salutation à maître Nelly Mwinga hein maman moka boboto au ici maman boboto na papa boboto papa maître Roger Mombo papa moko boboto na maman boboto allez basali famille moko boboto là je vois Eliora mon moko boboto na kati ya famille boboto en tout cas big salutation na ozaki micro ya Rebecca Bilendo pokota benkena betuke na Matadi betmekwiza awa ku faire visiter beno Congo central, précisément ville ya Matadi, Bemelanda, Oezali, pont pose aussi quand bande qu'on a biso ba meke un peu ko expliquer biso mais au moins c'est que nous a fait très mal parce que bande quoi oh baleli elo komoko awa lumière ezakana pasi ba kontina biso na niveau akini bozo landa biso libanda mboka na bike Patricia lelo pukuta ngemeza ba bien Matadi soko tali penza o se kapo via ça c'est ma ville voilà talala nous situation pe à pont oyo donc déjà bana Matadi ba me pesa ngembote mingi benke na États-Unis Timothée pukuta ngemeza ba Matadi bien Mirena Pukuta Mami Pukuta ngemeza ba Matadi bien bana Matadi ba pesi binombote mais au moins pour nos chefs nos autorités essayer un peu de voir ces ponts ici bo luka ndengeni ni boko se sa population en coin o lumière ya pont oyo esuka kaka na o ezali ponté en plus ezala lumière moko ezala irrégularité ou irrégularité une lumière irrégulière mais ezala lumière oyo de temps en temps muto a utiki na tana buto atana moi soka koti awa amona kaka beauté ya moi te mais beauté ya moi ne butu pe et ça la paix vrai bien parce que oh nyo sezali ba œuvre ya mboka eza pona bana mboka. Moi Rebecca Bilendo je vous dis au revoir, nous sommes là et nous allons vous faire visiter la ville province de Matadi. La ville de Matadi plutôt, la ville de Matadi et un grand merci à Mardoché, hein, mon petit frère Mardoché, Rishi Pukuta, Blansing Pukuta et Daniel Pukuta, la famille Pukuta Mobim en tout cas, de gros bisous à vous sans oublier le frère Richard Madeka en tout cas, frère Richard Madeka, Rebecca Bilendo, Epchi Image et Tonton Mwinga, Info 16 Mobimba, Tolelayo fort ya fort et on se retrouve prochainement déjà, au revoir.